Kapash, Cynthia Kapash, lelo yo na mokola lelo, bauti kobongisa na Jael Show, Jael Lukoki, bakomi na relation, babongisi Rando esili. Rando ya Kapash, Cynthia Kapash na ya biso Jael Show, Jael Lukoki, bakomi na pe, bakomi na collaboration, pe bakomi kosolola. Mpote ba papa, ba mama, bandeko. Mpote ba rando na ba randonette. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bébé. Mpote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko ezali nouvelle moko malamu pona batu ya Miriam Mokonzi, Cynthia Kapash bauti kobongisa na ya yemoko oyo Jael Show, Jael équipe nationale. Na kanisa boyebi malamu Cynthia Kapash ezali mokolo ya liboso te abanda kosala ba tentative ya kobongisa na Jael Show. Mais ndenge babongami wana ezali na intérêt ya nani? Toujours ezali intérêt ya Miriam Mokonzi. Donc, kombo ya Mokonzi ezali kaka kosala pambate Miriam Mokonzi aza kolakisake azali Mokonzi. Azali chef ndenge kombo wana elakisi na lopoto. Yango wana Miriam Mokonzi oyo nyonso eza kosalama ezali na intérêt na ye pe ezali idéologie kaka ya ye. Bien sûr, Cynthia Kapash abanda ba tentative ya kubongisa na Jael Show banda kala, mais soki azali ko continuer ti na mokola lelo ba ye kobongisa na coulisse ezali toujours pona intérêt ya Miriam Mokonzi. Na kanisa oyo nyonso alandaki direct ya nene ya kelokelo, non. Oyo alandaki émission ya nene ya kelokelo na Cynthia Wadol na Kek TV bakomona masolo basololaki. Nene ya kelokelo alingaki ko passer Cynthia Kapash direct basolola na Jael Show mbala moko na telefone. Mais Cynthia Kapash alobi tokosala yango na coulisse. Pambate moyeto sala yango boye ezate photo solango na coulisse eleka na ba image te. Alors mutu nyonso oyo atalaki émission wana akanisi ke nene ya kelokelo abimisaki phrase wana to abimisaki parti wana par hasard. Non. Nene ya kelokelo na Cynthia Kapash bakoma kozala presque chaque semaine. Alors, nene ya kelokelo tango alingi kobenga Jael, ayebaki ke Jael azali bisika boye. Jael avandi, Jael aza pre ponga na lingi na benga ye. Jael bisika avandi, miziki pe ezali te po ekota na telefone e ya kobebisa video ya YouTube. Donc, nene ya kelokelo ayebaki nyonso malamu. Alors, avant à ça la émission na Cynthia Kapash, d'avance Cynthia Kapash, yemoko avant à ça la émission na motu, a préparaka yango bo sololi yango bo luki ndenge kozala. Alors, sikoyo asali na nene ya kelokelo oyo bazalaka na ye. Donc, makambutu basali ba repetaki yango, ba bandeli yango, ba sololi yango, ba seki pe ba sali nango émission. Donc, parti ya Jael wana bachaki yango kaka po bisoto yebake bango si babongisi. Jael Show sazali prêt babongisa na Cynthia Kapash. Cynthia Kapash pe azalaki déjà prêt à bongisa na Jael Show. Ou bien babongisaki déjà avant basala émission. Pongana koloba na mukola lelo baza déjà na relation. Mais c'est possible avant Cynthia Kapash aleka na Kek TV et pai ya nene ya kelokelo. Si basala ki déjà relation na Jael Show.
Alors bokamwa te ndenge batu nyonso wana baza ko réconcilier. Bien sûr réconciliation pe etiaka toujours bien ezali eloko ya malamu. Mais bomituna bino moko. Pourquoi bango nyonso babongoli mitema? Bango nyonso balingi bayokana bakoma batu moko. Mais bazoboya kaka ko négocier ko koma na Karine Mokonzi na kimia na pe. Bomona yango wapi? Mutu oyo andimi asilisa barando na batu nyonso. Naba oyo bafinga mwana na ye. Naba oyo bafinga mama na ye. Naba oyo bafinga ye ndenge balingi. Me na Karine ekobonga te. Alors, foko mituna nyonso wana ezali pamba te, ezali intérêt ya Myriam Mokonzi. Donc, Myriam Mokonzi tolinga te, aza na mission moko, aza kosala ya makasi. Bandeko oyo bakumisaka Karine Mokonzi, soki boza ko continuer ko négliger puissance oyo eza na Myriam Mokonzi abombi, en tout cas boko susumuka ndenge ba americano baza ko susumuka, baza ko mituna corona oyo ewuti wapi, ba chinois bapesa explication. Mais awa na kati ya rando ya Karine Mokonzi na Myriam Mokonzi, ba americano bakosenga explication na ba chinois te. Mais ba chinois nde bakosenga explication na Myriam Mokonzi, soki botiki bango bongo. Réconciliation oyo ezali koseka, ezali ko ridiculiser, ezali ko isoler Karine Mokonzi. Eloko bango bazo kanisa yango wana. Baza komona bazali kosala deja bongo. Donc, tango basali émission wana, Cynthia Kapach na Gel Show bazongani, bayebi deja Karine Mokonzi côté kuna amoni problème, a sentir quelque chose. Bango bazako seka, mais sans bataquer. Bon, de toutes les façons, ngai na souhaité bango waka bazala malamu, mais mission na bango eyebani ndenge ekozala. Parce que Cynthia Kapach a forcé trop à négocier na Gel Show. Gel Show a boakelaye a zongisle ba réponse toujours yamabe. Botala kaka dernière minute yo Cynthia Kapach a loba malamu ya Gel Show tangu Gel Show akoma en Afrique du Sud. Pona ba bongisa. Mais Gel Show a lexaki même pas 2 semaines a pesaye réponse a loba nae. Soki boke na chaîne ya Gel Show boko mona na date na tango loba kinae. Soki pe bokei na émission wana ya Cynthia Kapach bokomona ndenge atangaki Gel na ndenge ya bien po bazongana. Bien sûr ezalaki toujours na ordre ya Myriam Mokonzi. Biloko tu Cynthia Kapach asalaki na dernier mi-temps ezalaki kaka pona intérêt ya Myriam Mokonzi. Mais oyo nde aza na intérêt moko te na Myriam Mokonzi pour le moment, ezakaka Gloria Olangi. Yango ba chinois en tout cas, ye azako tosa rando na ye kaka na Karine Mokonzi. Yango ba chinois ya Karine Mokonzi bozala na ye kitoko kuna na Grèce. Bien sûr bazaka na rando parce que ye azakaka na côté na ye. Na yebite soki un jour a okende kota Myriam, mais naza na doute. Parce que Gloria même na kacharando c'est à solola na Gel. Gloria même na kacharando c'est à solola lisusu indirect à partir de bandekone toujours na Gel. Alors Gloria soki alingaki kobongisa ndesa bongisa ki na Gel Show. Soki Gel Show pe alingi kobongisa na Gloria bakoki na bango kobongisa. Po mutu aza na puissance pour na kobongisa ngo eza Gel Show te, mais eza Gloria Olangi. Mais Gloria Olangi ayebi ke ye mutu aza na puissance ya kobongisa relation ya ye na Gel Show, mais asalaka ngo te, azakaka na position wana. A préféré azalakaka na relation kitoko na ngai Papa Robo. En tout cas, Gloria Olangi côté kuna osalaka malamu zalakaka na relation ya kitoko na ngai ke na bango. Bien sûr, ndenge zawana
Gloria asololaka na Cynthia Kapash, mais baza na ba idée différent na côté Rando pe makambo ebele. Mais en tout cas, réconciliation oyo ya Cynthia Kapash na Joel Show eza masekite eza kolakisa toujours force oyo Miriam Mokonzi azali kotonga. Bien sûr, batu mususu baza kokanisa naza kotia pilipili na mungwa. Mais non, ngeloko naza kotia ezali kaka kibi magique. Mungwa na pilipili se kota kinango. Bino moko na kanisa soki bovandi malamu bokoyeba ese kotaki pe biloko etikali moke ebela. Na sukisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.